Merci beaucoup, Bana Congo. Merci, honorable Zachary Bababaswe. Honorable Otovota na première tour. Tolobara na fin du compte. Totuna, député Yo Salaka Nini. Yo Salaka Nini. Parce que honorable, à la vision direct télévision, vous avez na Bana Lukunga. Se déplacer à Soute, comme on regarde Kitambo, on Koutani Mbalamoko na chaîne à télévision. On est à Foui. Honorable Salaki étant que député élu. Moi, Pierre, mon a secteur et ça va toujours bien. Na lobaki na yamba Jaël Show. Moi, si kitoko oh bazo où est la leadership na Karine Mokonzi la baronne. Jaël Show, bonjour. Bonjour Ken Piana. Bonjour Madino Sola la vie sur Ndaku partout dans le monde. Jaël Show. Qui m'est allé Jaël? Toujours qui m'est allé. Toujours comme d'hab donc qui m'est qui m'est roi. Babi singa mikolo na internet bo indi si internet na nenga ba blague te ezani ni juste Jaël Show ba succès belé bo na kati internet ezara koyeba ozanani secret danga o esala ke na doublé belé na kuta voilà pourtant Ken Penoya ke amo bing le téléphone fona yamba Jaël Show ça dit ozayo moté boza ebelé donc to ba reconnaître que Jaël Show mo azo exister fona yamba po ngaso yambinga ata sekika bo ba vu ebelé mba moko ezaka komi ba qui suis et puis ko linga musalo nazo sala et puis ko sola bien ko loba bien yengo sala ke ba fan nanga balelanga grave ko sola bien na batu mais tout le monde c'est comme si Jaël Show moi trop de rando na bat ninga no ya internet ezani ni barando belé barando na bakarine barando na bagrâce temo na habite ezani ni ojisi na la rando na mutute ngano to ebante to sa rando ndeni na la rando na mutute donc so na ebiote so to zala jamais ba mi to za ba mité donc na rando na mutute sauf que na ebiote ko za permis na ngate voilà ya c'est ça donc rando na mutute so mutu place ça on se sentir que na rando na Jaël donc ça ko engager yé mais ngai business na ngezate ke na rando na mutu so na ebiote o za pe camarade na ngate c'est yango te ça que to dans la rando so pendeni te na ebiote to rotanga ba kombo pe ba tuté. Donc, qui polémique ils ont régné sur internet, c'est ça n'avait moi leader na mon fleuri hier azlula raba poil na yo ya nzoto na habité te na ndenga mabete ya lula raba poil no nzoto ezara nini Jaël Show na lo balate wa pena la sauter la bo na lo bate ki no te no lo bate na lo balate wala yebika yo donc ngala yebika ngote yebika yo ça que mission quelque part nazora na beko ke no otake mission mo bon internet OK parce qu'on a bien ngote bato ba tala ngwana batala ngoka makasi ngana bien ngote no pena tala ngote Jaël Show to qu'il paraît aux préparer pe filmer ouais on a peneza base ya émission on préparer filmer langa naza déjà ba tournage kala mingte e bima oyo mutatie mbongo na yanje atie ndak na ye atie bakar na ye c'est ya Willy Mouchen de code mondial donc tono lo baboye no ka bene sengo mo boye taka Ken Piana to beta maswana diverté ngana ya télé na umelité na seno inane na TVT voilà ya na ye ba mopa lupembati be Willy Mouchen donc koza mutulo ko ya Willy Mouchen a soutenir elo no mo boye eza li panango baté ki olamki na tongo o na projet mo Mutumo pas fan de réfléchir à bi pesanga 2 jours réfléchir à oui c'est bon to ko démarrer to démarrer ti lelo atie ba babilo on est tout on gé o bat ba mo na ke j'ai peine à travailler et puis atie mbongo na e cause ba cameraman déjà que cameraman a filmé besoin toute la journée peut-être ezali pendant ngo baté fo futa bango babilo mo bongo tout ça ya wili obenga ka trésor j'ai la tournage lelo beaucoup tana to kutani quelque part trésor a libéré bo tourner nebi ke yango ça peut jalousie côté mususu ba journal ba chroniqueuse mususu ba komo ke longo ndeti moi jealous mais et ça zouate et ça que na ba ki to télé mutu na ambition na voilà ngana ya ki chroniqueuse et puis na ba boule nga mususu on ba ke nga okota nga polémique na ba fille ya kinte ba fi akin mais yo pe fi akinik non ba fi akin mais na lingi lobby bosanga polémique na bato ba libanda bosanga polémique na bilo mo te za terre à terre te na ye
na yenga moko na bundi et puis na bimi lelo na za gel chaud que na za quelque part mutu moko benga gel chaud boni gel chaud c'est ça mais na za ko lobby batanga gel chaud ya Congo te batanga gel chaud ya Libanda ya do yango pena no linga na sala yango na ebi ke esa jalousie ba chroniqueuse musu ba komindeska ko benga pe ya Willy otumbi no ngamelo ka ya Willy mushena le ka le code mondial oh même toebi na ba chroniqueuse ya Willy Solara bien ande kona oka gloria sili sko chroniqueuse ni nyango ba ko ya Willy ko ba ko sola na ye lisusu c'est yo nande kono gloria c'est comme si benda bikezali c'est ben d'abi qui a été quel pédanga foula polémique te et le quoi polémique est roi Satan nga foula Satan te nga foula toujours nzambe parce que bato bana kisi ba banga nga makasi on a remarqué bato bana kisi nga sela kisi te nga sambela yeme yo abatela na muto bango bakenda kozula kisi ça dit que eloko e kabola biso na bango ezake nga na bonzambe bino bana ba moto na bino donc et simba te ce qu'on a na bonzambe na nga mamna nga toujours eza open donc naza no que ne straight pena place na ligne na sala dikambo quoi nga tuni o question mususu Jael polémique lingo changa ke oh soki nani nana ndeko na yo nde Gloria Olangi o bozalaka na ye ndeko na yo propre ya na problème na Gloria te c'est ma sœur na problème na été na problème na muto yemo ayi mam na loba muto obenga ya Willy o ekota ke ba diabo ce que ngine sa muto na caméra ke moni tu obenga no ya Willy nyoso komi message a otindela nga so tindi voice atindela nga so bengi na téléphone katango kata bengi ngamba moko Jael ta balobi boye mais nga na otala bango te nga na otala produit na nga na otala yo Jael show elo ni to sale puis lobi no kote loko sali tango yo loba o mono terre mon a évité quoi ma solo bête les sens théo ba nonsense ya ba business nete ya otala produit na Jael show to bandi na 1 lobi to comme na 3 4 na 5 6 donc c'est ça na tana binote bozape na busy osama na bino botika mon Jael show quoi botika mon Jael show naza to da mind mo côté nde baloba en anglais ba idée na biso eza différent donc to za idée mo côté ba mind na bino ya ngaite na no sa business na nga no sa mam na nga no tala lobby na nga no za nani donc tant yo boule otumbanga nga no boule sona sa nini nga no boule sona nga vana na ndaku kelpe na ko sa 5 jours na bimite na za busy na megabyte na nga no sola téléphone na nga na za busy na WhatsApp ayo boulele nga ke a mukie nga mo no sola no senti ke na déjà munene pour no sona bat musus o yo tam musus ko beta ko na porte na bangote o moni lobby ya hier lobby ken pe yo ko imaginer au sala la DirecTV mukolo DirecTV zakai baba baso ele honorable ena bat mususu tant mususu honorable na tanto comme les textoté mais nga j'ai na fan di téléphone na ngel sonné ya WhatsApp te ya numéro normal allô honorable zakai baba baso abenganga toujours show la plus velue de la presse internet na mongo te au moins continue sur la filmer non c'est cas to beti pe divers sous il y a 15 minutes to continue sur la série il y a 15 minutes est-ce que vous avez été honorable que ndobenga Jael na solana honorable zakai baba baso moi na la caméra oyo la solennelle lobby dans la palais de la justice. Fait que tout année donne un rendez-vous à 19h30. Avec une ministre et Kanye ti 20h juste. Honorable Zare parce que tellement qu'il est poli, on reconnaître que Jael show Mouraza ko existait, on peut ses valeurs naie, on rappeler nga pas s'excuser que na sili sireta. Moi to kutana exact to sala ngo peut-être dans 2 jours. C'est ça. Donc tant yo boulele nga mukie, na bateau ba boulele nga munene. C'est ça. Donc on attend na niveau déjà solana ba honorable bato minene ya mboka. Na kota DirecTV bureau et DirecTV no ba siso sate dana ya na fa na kati viena ngono ba baba baso ala sanga DirecTV ndenge ezala awa fo ba baksa boye ba matosi yango ye fo ba fungola fo boye déjà kala siko lelo ye bisanga na le kombe da tu voyage na ye ta kote na honorable 2 fois ya na ye kisika turo kana utoya na 2 fois nga caméra mo na la $10 te na zimbongo na biso ya Congo ya franc mais na sepela la franc na zwa comprendre to yosko bulele nga ke fo tumbanga nga no bulela sona bataminene ta muso a ko soutenir nga na filmer nga na poste peut-être ina la te loko boye il ko ngoya cher makasi honorable ta ko to babi fona la ta boye mais mbongo so mbelo ko anezate tant yo boulelo déjà business ata ke na ko kota 1 franc mais tant to kabola maso na ko lepe mo 3 na 4 ye a boulele nga Jael ya chroniqueuse te ya boulele nga Jael ya actrice na biso o sa filme na normal voilà ari bisanga ke omuni masolo ye nango no mutu mota ya nango
donc oza tam sous le boye la biso o eleki o eli biso masolo mo boya film masolo yena ngoto mona ngoka ba théâtre ba sala ngo a tourner film la salle mais chroniqueuse sur la film et puis o eli biso na film ya film teke ndeza ba théâtre te na film o eza réalité ya vie nga banda na botamati na komi lelo Jaël Show. Et puis nous raconter tout sauf rien na mabe na malamu na loba et puis na kati na sabilo mususu o bato ba découvrir ba te ayaki pena na idée ya malamu et puis eloko ne sali pena bien na lingi ba défaut na nga o ya passé et comme ba qualité na nga ya lobby voilà omoni mutu msoko vanda ba finge taba pole belé abi e otala Jaël Show te voilà parce que ba défaut wana na lingi comme ba qualité ya batu lobby parce que no sani pe comme ba qualité ya batu lobby na vanda na boulette fona sa film na nga film na nga faisable pour finir nga teke yoko tozaka moi sa tel zanga mona beton na film nga zanga moi sa tel voilà Jaël Show nga na zo compliqué ote bande ko balanda biso ebele na bike ba lever masokolo balanda biso batu baze ebele balanda nalingi na tuno ka question moko parce que bato yo zo tango sola na bango baya Willy Musheni ba honorable Zakari Babaswe baya Jojo Mandiki mapata wana bato ebele ba Gilles sana na Kenya wana baba tunga sola na bango mena nenga mabete weza pito pale miso balanda biso na okaika bande kono moko pe ya famille de ba ya osese ezana ngoteke bato alibanda mais le soleil ezali ke bande kono okaka ya famille jalousie côté na famille na makambo yozo sala peut-être. Ben oui, hein, jalousie faisait à la temps, jalousie banjo à la place où on doit comprendre que na comme na level nini. Toko za na one be. Nga comme na tout. So na comme na tout yosko botikel na one comme kandeti moi jealous mobo mais conseil gratuit. So za pena vrai ndeko nga ko yoke nga jealous te. Ko tonga nga pété. Non, ça reconnaître que jalousie zo ta na kati ya famille. Moi ba murmure ezali moi ba les on dit na oyo kananga pe mais izande nazande sko busy na yango te naza busy na yango te po na olanda ngo pete eza distraction nga na osama na ngai donc c'est ça quoi donc so jalousie ezali no senga ka ke to sambela to longa motema mabe to sepena lipambola moninga c'est ça voilà siko na kati ya film na personne na félicitations na idée film ana biso tout ozelango na si to ozelango pe promotion pour talakaka. Faut c'est une promotion parce que ce film est bimi, le cas affiche est bima lelo. Voilà. Lelo na 16h et puis na ibi que na poto bat bozongo et pas il y a Junior Mundele Nzambe a formé. Auto benga lelo le prince Charma, Chris Brown ba congolais trou, de ba congolais tout quoi donc konza forme azalanda Nzamba kufanza mais Junior Mundele zawana. Alors sola bino na poto déjà ndé zala gilo vakalala. Dans na poto déjà base zali ba batu bazali o ba olandelanga makambo wana ba fiche ya ba CD mamutu na ibi que jour Bima, nous avons une conférence de presse et puis na poto déjà batboza. Et zabina sorti officiel de tout le monde dans le carnaval donc et zapena bongo. Dès non qui n'ont malé menenge simba et puis na Lubumbashi. Nabi ke ba Lubumbashi bozelanga no ya na mars fin mars. Babi na dana avec mon manager. Babi manager nanga te na Lubumbashi na za mutu mususu. Ça déjà la ville levé Jojo Mandiki m'empata puis vie petite nae donc Kajobar toujours. Donc on a betara déjà la vie tout solara bien et puis à ces pela qui est intéressé et puis ok ole oyamba la moko ngana sepela oye film bimi to jeune aéroport to sali carnaval et puis to kenango na chaîne moko to exposer film na biso des alara o solo lina ba fan et puis otiki ba CD na yo to te kango awa ndenge zalara donc le machine déjà assuré bana le machine bozelanga no yana faire mars donc bo sepela avec les vieux Jojo Mandiki mapata babi tout va bien quoi. Merci beaucoup Jaël Show Barik Limba ya Baolanda biso ba Youssouf Pourada. Mais toi bi ke ya Willy Musheni ozo tutela tolo aza mexen o asunga ka batu nyoso mais ya Willy Musheni a produisa na mutute azoko tona kati ya distraction te ozo mona te ozo kene na kati ya distraction c'est non que la distraction te nanu a produisa mutute mais bambongo o akabela batu e koza ta e koleka ta bambongo ba production bat basala ka c'est-à-dire ya Willy la journée moko na tokuta na kuna ta ba 7 8 boye faut pas pesa bino mbongo sans compter ba musicien ba porte-parole ba nani et puis no yemo atana tira 10 par jour so na tchon fa 30 ezaka dépense donc ton no pesa ça dit que nazarango na bi force na yebi que avec ye distraction ezala tête okende ti na suka bien donc eza lo quoi produit liboso
nde tomonake oye na produit no ya liboso osala perte ou bénéfice eyebika yo mais nga nayebi ke avec ya Willy nozwa même le pe wana kana za yango besoin voilà. et puis et ça là que bato ba découvrir un monde entier yango ça que to kene na level 2 so to moni ke na level 2 a kokite wana siko comme un niveau ya producteur mususu o mona je ke Willy abimisi na eloko na e oyo nga pena ko ya na za capable ya bimisi na o eleki o c'est ça donc o nga za ko luka et ça o ye aye na ngona ebi ke no gagner ata ya mukie wana ka c'est bon ce projet film bandaka le fandi no ka ko la muki olobino comme na ki chroniqueuse na ko raté bakarine bazo frapper ngai yango ke ka mbala moko mbouye batu na film yo yebinga na rapina ki chroniqueuse yebinga ki chroniqueuse donc so yebinga ki chroniqueuse c'est na chroniqueuse déjà c'est bon quoi projet film banda na fanda mutumo boye afinganga kande za bafingo eloko la esonga siko makasi comment ko finga makasi boye bina tayo finga makasi boye eswinga mutu tozaki nesko tozala la voiture epsinga obi ko sa pe filmer nengo fingo boyo mo mi fingi wana nini kane o ka mikolo année o de tout ça janvier année passée abi ko sa pe filmer na seki nanga mais ana na kuna vai na bi oui a ko sa pe na bula be na ko sa pe filmer projet ya mbangu ka boye projet mbangu te ko tourner filmer na solo la ka na bandeko nanga na talisko histoire ya vie nanga na sangisi na histoire ya vie na biso ya ndaku na bi mais na titre munene puis cinéma makasi yo sala ya biso moko otali pe parcours na yo na mwasi moko kitoko ba poil ebele bazolu lango ba place ebele tokendeka tosola no ils ont fait partie ya beauté la rado moyo boyango ezate atali pe velu langa o yesa ke bamsu bandimanga bamsu babo yango ebi no ta Davidson bobi mikolo mutumo o le langa mabe na ebi te Davidson Carlos bobi yepena bi ngala fan no numéro 0 donc Davidson Carlos abi batba fingo la plus velue de la presse au danger et faire partie na beauté no dadi bato ba finga ba poil tout ça boy bonobi nana poil langa ba poil les a défaut yo pe yo po parce que ba so finga ba so ko misa nana poil langa poni ka il faut pona ke fête mindele fona se raser poni il faut un mot beno ke place mo bat nga poil te fona mi ko son na ko bimisa un peu comme qualité ya batu lobit mutu mo bakata poil pas ke fête ça bien comme se raser ngo pe to na TV eza ko se raser ma bete na nenga normal faut se batu na se raser pe na nenga normal c'est tout parce que ba critique ben gir ma munio so ba passer dans ya mabe po ya bien na tiete ba passer dans ya mabe ba parcours nga monsieur so ba te déranger pe ba parole nga encore tambola pe moi mingi na kutaka la roma tina danseuse do tara parcours parce que na sangisi ngo nyonso na bi bon o eza ba défaut comment danseuse ya wapi danseuse kaka yo kwa yo yebite voilà na sangisi ngo nyonso na bite bo ni ba défaut na so ko ba qualité na nga lobby maman pe na salon ba mo filmer et comme pe ba qualité na nga ya lobby voilà c'est ça siko na kacha film wana toyebi ke Jael Show osola pena ba patron belé na ba leader pe belé banani oyo tokoye ba surprise tokoye ba déjà o baza comme ba figurant moko pena o ba yebani ba koza net banani wana eza lokwa ya Willy oya le 4 oyo toza jana Willy le 4 toza les propres nos joyeux et puis ba surprise ezali lokwa eza ba surprise moi to lo bango ezate voilà donc ba surprise eza belé lokwa eza ba surprise tara surprise ba lobate moi lo bezate mais na biki lokwa ya Willy oya le 4 boza la sûr que bato tout ya Willy solana bango bien presque bon zappé la film voilà ça dit yo pe ken pe na pe rosa ndo yo zo interview boye lokwa eza ba reality ba ko zo pe ken pe no ko ti figurant do eza bongo do na bi ke ba surprise eza belé ndenge bat boze lango eza ndenge pe bozwi lango ndenge bat boze lande bat boze lango mais on sait pas que film senga pe mbongo belé oui est-ce que ko chambongo pena po ba figurant ba ya senga pe ko futama est-ce que koka makambo po ya Willy Musheni ozo memisa ngambu akoko futa ba figurant na nyoso yozo calculer na film amemi ngambu te ayebi eloko osala amemi ngambu te donc nako bandeni bato bazaka assuré que eloko abie ya donc amemi ngambu te nayebi ke eza mbongo po moto oke ba tournage pe ken pena boke tournage so bato balie te bon mimire tolie te depuis toyaki donc c'est ça
to ba boya wana fo balia fo mo boye singa mo mbongo yo monike tout le temps vana sa tournage ma mutu na benga ka ya wili to na tournage jour boye na tourna pas pambate na ko sacrifier journée nanga mobimba na tourner na bike eloko ekoti so eloko ye ndena kina na ke tournage na profiter petara côté musala pe na za mon boss sera fingindu azela mo yele pe produit au travailler pour faire sa salaire et mo ke tournage ya mamla yo et mo ke tournage ya mamba filmer mais na bike avec ya wili to ke ne malembe c'est bon o tape mbongo na Angers donc film est bien côté mbongo kutu ko nyoko manote to ke déjà bien. Merci beaucoup. Tozo kende na suka lelo pe match na biso RDC pronostic pe sala bien. Match na bike ba jogo nyonso ko ba voyager avec yemo ibenge coach donc to ke déjà betaka toi premier donc depuis que match to gagné quoi to beti déjà bien depuis to bandaki ti lelo. Non pe saka ba mbote belé na yemo isama peko ba bi mon fait kati isama peko o bete la bango ki toko makasi et puis Jonathan Bolingi ba bi Jonathan Bolingi ai ye pene kati ya palende isama zande Jonathan Zali donc to pe sibino confiance pour début que bozo c'est la biso ka ilora bien quoi c'est bon. Merci beaucoup. Ce que bandeko ba cause à l'intéresser peut-être mon numéro à téléphone bande comme ça on a besoin de côté na film numéro de téléphone ezali te kokota na film loba mutaza posa libanga po libanga to lingite za lokwa théâtre loba libanga mo boeza ya propre to bete binde to tcha place ma mabanga mutaza posa libanga et tout wana nde to kokota me kokota na film to ya déjà ba tout de suite koki numéro là numéro langa soit ben ken piana ebisanga na pesa so numéro la téléphone na télé te dans somme ta ben ka ken piana sola langa to kutana mais nebi ke tara mauvais chiro chamala ko melo bi na butu mauvais chiro chamala ben petit na gel chona jana kin quoi donc mauvais chiro chamala c'est bon déjà to yo zabilo na bisona et ça biso bien kala mingi te no zana to kutela poto sola mo batutu balinganga kande zala mabanga gilo vakala la babi Antonio Pelicano wa imbek c'est Paris wa na kata Afrique du Sud Junior Mundele Nzambe a forme le prince charmant babi Chris Bona ba congolais tout bilambela la rapa na yembo la rapa na boté la rapa na garçon moi kitoko dans batika quoi indawa central ngina oramba Charouf amokonza ba mama levé Jojo Mandi qui m'empata babi levé Jojo Mandi qui veut reconnaître toujours petite na même de loin message ça la ngabia Willy Mouchen le code mondial. Ma sœur Laura Sungu bobi muto Alexandra vena nga pati kimbuta kwa do Laura Sungu ya yo yango wana to zala zana Lubumbashi kande za kufungoli restaurant do no ya kwa babi le vieux Zakari baba basse Zakari baba basse babi mon fait ya katimini ya kala Valérie Lito moninga ya Magasta apo Firenze Papi Kader Gilles Vasimba moninga ya pati de Panama et puis babi batu nyoso bolinga Gel Show zawana bato tout boza posa contacter nga boswana ken piano swala ngai et ça bien makasi bobi kalaming te biso tout ozala walati voilà na kata match ça bien sans oublier bobi yemoko miko no ba avec pause so na boaki na melo so pose so boaki be komi abwakaki alekaki asali boy te na kelo la Fly GI voilà Fly GI les mignons garçons Papi Ngandou le New Rich Bobby Papi Ngandou le New Rich yemoro le frère de Roger Ngandou Bobby Roger Ngandou Millennium toujours donc tout ça là agence solo quoi ça pour ça voyager ça pour ça beta tourner gel chambre matarazonga ya rappelle les Millennium agence assure les routes sans problème so monique simbité bazo selon bon sans problème voilà dans les Millennium ezana yemoro Roger Ngandou tala ya après ça na adresse yomoroyeti na bureau donc makamkutu ya o snack ezate la knyoka no donc na bon na straight way na mbongo na yo baselo mamno OK sans problème c'est ça. Merci beaucoup, merci honorable Zakari Baba Eric Limba et agence Les Miracel. Merci Louison Mbata, Bozolanda Biso, Trezeguet Mouzala, Demidie, merci Indama Central, Napesi, merci Carlos Kabasu, Vienanga Papi Kelly, Richard Amelin, commandant Cousteau, les gens n'aiment pas les gens. Adel Djogo Bagou Danger, Adel Djogo, Vienanga Jimmy Bela ou Vienanga Jimmy Bela ou Yoyebi. Toza toujours, merci beaucoup, Tosuki Wana, merci Kovo Mamona. Botika la toujours na direct télévision, biso tout kende, Mupanzi à Gabon, Tolanda match, merci.